je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe mingi ya koloba ezate kasi ezaka kapona. Botinda ngana sola na bino makambo ya sportif mingi tolobi sport nini. Toba kachite liste box te judo te ninte mais sport en général. Naloba nini mbaloyo bosi sango. Boko silisa nini bandeko pambate ngata na zakara kati na ba na okakalenti ko lenga niti ko banga mena za wana champion local kima jamais tina suka na e wapi na ekoluka balitaire ya wapi omoni mikolo yo moi le fin de l'année moi tous les clubs tous les sports bakomi koto championnat ya bangiliton championnat ya bo championnat mais balitaire basita ki championnat na bango tango basilisi biso lokola mbange za so we toke place seke tokende ko tuna ba question te ba est-ce que bazuite wapi tokendaki bongo na bandal club nini club STP bandal oyo quand même bon na mettre tomato bobi ke mettre tomato à quartier mais bobi ke quartier za ka lutte professionnelle abeta kana lutte abeta pe na quartier sikoyo bana na ye tozaki na bongo longo to baki 100 mètres mettre tomato bon to retourne na ciment mais il te na bana na kapoto bazé belé bambote na biso nyonso tolo bango somo wana na boy na ngamu to wote bananga bamoko wana bosaka bosi beti boy wana soki nini pour beta ngango ete sek bonjour na mweke yondo simbi masolo ndini sek e kombo na ni pesa biso mo kombo e sa biso mo bien sek Patrick yondo simbi masolo ba tout mona tozongela osima seki to tuna nanu bakombo ya moko na moko pona tukende mombangu o minute na biso e kontaka mbote kap na mo baba capitaine mibale kombo na ni capitaine Mbela alias champion les populaires bon comprendre mettre tomate ça kuna sima ya za bilobalo bazo déranger ngai pesa pe ebi comme kuna vous ça déjà kapa mibale kombo na ni zo mikono ngweleza maboko nao. Merci pour la parole. Trésor. Cap Trésor, na habité. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, tu me suis autour de comment sima. Tout t'appelles Koto, pour ça d'aller bosso, bata sima, tu vois, tu n'as bien ngona sima. Ouais, tu n'as pas de maso ndenge zalaka. Papa kombo nani? Tala kamera kuna, tala ngai tala batu wana bata na TV kuna. Le chapeau de Mbela, tu vois, nous sommes médaille. N'était pas médaille, qu'on met à l'issue de l'anglais, donc c'est là c'est qui micro, et dit selon l'anglais, tu remets à la cima. C'est qui? Tu mets à l'issue de l'anglais, au moins le championnat où tu connais les cas, championnat, il y a championnat de Kinshasa, c'est qui au Tinda qui combien d'athlètes qu'on a dans le championnat tout. Bon, tu as ligné qui est télé, ou tu as ligné qui pendant l'attente, tu as qui 11 athlètes, ou tu as qui ça là il va résultat, moi ça là qui positif, parce que depuis 2020, c'était Basel d'Otobima, deuxième meilleur club qui attend, c'est deuxième meilleur club qui a dit provincial. Donc il y a un haut à 2004, et bah qui se sont pour participer. Donc malgré Patrick, il y a bah na monsieur moi bah nana qui mène oyo yodo qui pour participer à Wawa résultat positif. Résultat positif, c'était posé c'est que c'est tout na capitaine pour capitaine babi no capitaine makambu mais n'habite malgré bo bien champion localité fakina za na ba image na se ba image nini ba beta cap babi yo ba beta ko kwa mboku na jamais mais nga ba biso babi bana nde ba kundi kitoko mais cap de décevoir biso toujours on a ba médaille oyo la za médaille mona Simba et ça la bien yo le bala na tala ka médaille oyo ba na likolo ti nous avons ba hérité mettre tomate yo ebi mettre tomate nenga bunda donc les gars biso oyo nyonso ya ye si vous la capitaine à club la GTA donc faut vraiment un bon combattant si vous pouvez exceptionnellement muke
tant que tu as adversaire, adversaire ni adversaire on so on appelle ça que somme. Ah adversaire adversaire détail ya. Adversaire détail donc autant comme la banque de ça va mon gaz. Mais sinon il me leva qui bien ma casse. Mon ayo va venir au monde. Betaki toujours. Au betaki Toujours. Surtout ba betaki yo. Yé muta beta maki. Yeah. Ayebi. A beta maki. Ezape na moko kimara. Ah. Ezape na moko kimara depuis 2020 lelo. Kotanga komone te na bona nga ba yo landa na caméra pamba. Sika zali mo ayebi. Do senga. Ezala vraiment bon en pleine masse. Akimate ya tout. Malo caméra ko ya cap betela ni solo kuna na invité ba komba mo ba dokima mais ça na bika cap babi no capitaine 1 capitaine 2 cap betela ni solo kombele ka indeli. Ah donc vous avez cap vous avez pas un trino. Cap au personne idée mo le au faut déjà entraîneur na habité lelo cap ozo entraîner bana ozo yomo pozo bunda idée na bino na kati ya TP ezanini bozo raisonner un jour beaucoup de na fédération to bozo raisonner nini na kati ya mutu na bino na kati to sala déjà net papa na biso to nga bien nge papa donc aza père spirituel nani wana Meto tomato afanya suka kuna ye wana kando zo mona patron de yonde mabe ngo papa brésilien yende makambo so to za boyelo c'est bino baba désordre n'est pas yé na monde kacha za désordre donc non biso za so bongo donc to kopia na makambo ya malamu sala kitoko papa fanya sala sa moi ndika ko ya yebi donc na musala kitoko yonde to kopia le reste wana vision na bino yo loko ya trino vision na biso déjà yo aza déjà malgré ça fédération nous tambola déjà malamu mais aza déjà na kati ya qui déjà entraîneur yo souhaiter ni fédération kufato na ministre to senga moto to bunza bana championnat ko biso to zela la biso to zaka toujours prêt na tout donc net to déjà to zela élection zo salema na janvier ah élection fédération oui élection fédération et c'est en décembre salemi que en janvier nous autres la bateau va kobima papa rotiaka bisini ko biso to le marathon ben viens na bino bwana projet pataka mutu wana projet na bino yango moni projet na tozaki tamba cha loboko élection de kamalamu po to chape ba po to za la cap cap ali boso koto antrino nanu te cap tango kena batu na yo na baleki na yo bozo biso combien de médailles normalement il y a 11 médailles 4 médailles en or et 7 médailles en bronze 4 médailles on a 6 jeux en or mais vous pensez on va qui mal en et bonde bo beti la ngaya wa non ça quand là on a problème dans ça pour ça nango rozwana année prochaine oui biso rozwa année wane oya lisusu rozwa po biso médaille raté donc biso eza musala Obi 11 médailles 4 en or 7 en argent 4 en or 7 en argent 7 en argent parce que beaucoup différencier nga pa biso bato to makambo te ba pesaka or pona nini ba pesaka argent pona nini to yeba voilà médaille d'or et samara na mutu oyo akomi finale abundi aza vainqueur ya finale o abengi champion c'est là beaucoup ici 4 personnes na finale non seulement 4 personnes tous les 11 lutteurs na biso babundi finale na club moko 11 lutteurs babundi finale 11 lutteurs babundi finale c'est ba club na babundi finale te oui c'est ya bango bundi te c'est bien babundi à 11 ba poignon c'est ba catégories différentes bana école bana cadet bana junior bana senior non bino c'est babundi finale Zana, c'est une club moko est déjà 11 par place. Si on va babundi finale. Quand c'est pas bango babundi débaké bino c'est 11 bino de clôturer. Voilà, c'est ça. Ba mutamabe. C'est club bino mutamabe.
eza nde musala eza musala nayebi te CG tozonga na esika CG moki na bana no baza awa okoki kolakisa ngai bana baza na bazwi bamédaille to opesa ngai mwa elengi tomonaki bamédaille yango eza ya bino mpenza ya solo awawa c'était bandal eza likambo ya négociation donc awa tokabaka oyebana ko faire développer mwana intelligence po eledo ayeba ko exploiter intelligence na ye yango donc presque tout le monde awawa moi ke bamisusu oyo peut-être ngai nalingaki boye ozwi diplôme na médaille opesi moto motu otangi na nkombo na sentir ke ntango yo opesi ye apesi yango mete tomato mpo na sentir zeno ngai nalongwa boye mpo namona bango otelemi yo moko otelemaka opesaka bango moko aya liboso ko aya liboso ozobona yaka mama liboso yaka liboso tomona yo mete tomato pembe aleki boye ayamba yango ntango bapesi yo opesi mete tomato privé wana tosentir ke eza vraiment nde ya yo kwa balingi ete bango betele maboko te mabete nani mosusu mpe benga mosusu ye oboyo olatisa ye oza contre ye omona diversion nalobi ye wana boboyo betele maboko bwa mitema be bwa contre ye balingi kobetela champion te maboko te ngai oyo kleba bato mitema te balinga baninga bango te champion la ngoma champion oyo muta boso na moni na obanga na nzela ngamo na pese bilo nyonso wamona liba ukiwa omwenye bolingie na koyamba mwana kobeta maboko bo babanga oyo beta bango pamba mais yena on dit mateke champion le roi kanga ite ya français bana parler yo nde munoko eleki yo basilia
ba misus ba yete yeda ba peki ba misus ba tia banda leta tomato awa tumoni balati ba médaille toyebi te ozo préféré ozo loba nini bato ozo besoin bana mususu to oswika bon CP Bandal est une école de formation toyambaka tout le monde oyo na ba nouveau na ba sen bakima pour rekita bango nyesu baya déjà une grande école où tu dois former toujours bana baya ba de formation kitoko kala monde boni secrétaire bango azali omo organisation club ezali CG ezali capital azali ba entraîneur bazali ba tête bali après toi ba capitaine ba junior bayali capitaine ya ba cadet bayali mais en grosso modo bango mibali bazawa donc azala pona koyamba tout le monde azala besoin ça la lutte kitoko azala grand champion donc moi ba champion na Amérique patron voyou mais tout bana ni ba littéri ba champion bazali na kuto mona ba pesi ba sali biso mo remise muke pona to CP là to la bala sa ke ba avant ba champion solo chaque mutu na brevet ne a remettre yango esika ya coach to na to benga coach là coach donc ba remettre ya coach tomato na ebité Antrino to beta no lisolo muke Antrino ngana yo siko to so la bien technique nini pesa ka bano yo pona na mwena mususu aza ba keka lokola ngai azui médaille ezalaka lito ba deux bazwaka to bozala mo ba style na bino moko bosaka ya bino moko. Bon, merci pour na liloba opesinga na tongo lelo technique na CP tozwa totangaka livre donc pour moi na bana ba opesa musala kitoko donc tozwaka temps ebele ya observation tovandaka to se consulter entre na collègue bandi oyebi elo nini toetidiaka biso mwa baclé ebele ya libanda oyo tozomona nde omona kosala nini bosexposaka nayebi te lelo obimisi lisusu bobi 2022 obimisaki 2020 2022 2024 ope lisusu bobimisi ozoloba nini mpona fédération to ligue na bino ozopesa bango message nini okomisi sika ya ligue mpona tobandi na mpona ligue mpona ligue na biso président baisiti sala toza toujours derrière ye mpona totalaka motema ya makambo ya zobimisa donc tozopesa kalemba et puis année oyo siki te toza sur na club na biso toza sur na champion azaki parmi médaille ya libanda champion mababa maresa ye te pake champion mababa dudu donc to soutenir kaka toza toujours derrière kamba tia loboko abakisi oyo azosala abakisele oyo osala implicite wana na soki no epai na yo na te stop tokozongela kaka mpona quelque mbote nayebi te message moko pesi na ligue na bino to na bakonzi na bino oyo baokamba liti ya Kinshasa. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, je veux remercier le président Maïsix d'avoir fait ça. Pour la nara n'est entraînant dans le sol là-bas. Ça la ramonte na ba œuvre na e. En tout cas, mon message est pour le président Maïsix. Président, félicitations. Continue pour bana biso boué. Pour moni saba talent. Donc, au souvent mon kiwana. Et bon, on va bundisaka baninga papa ba jape na ngigo ngirankin te na bombi yango. Wana akankinyi na lina ngateo message. Bon, moi ba précision, CP Bandal eza club pour le sport. Donc na CP Bandal tozaka analyse, tozaka na sambo, ça fait na grappling. Donc le championnat grappling est sambo les sous sambo ta discipline moko d'origine russe. Donc il est des câbles populaires. Il a déjà champion dans Sambo, après champion de sous dans grappling. Capitaine équipe nationale à Sambo. La fédération Sambo paye à grappling. Donc il y a club bonus.
sport. Donc na ba wana pona biso to lemba to sana biso. Par exemple na mpinyo c'est aka likambo ya na yo ekola ngwa donc ya likambo ya volonté. Donc na o etali makambo ya ligue ka ndenge bomoni ba collègue nyonso bazo remercier toujours mutu moko donc président by 6 donc na befort oyo azosala donc ça fait autant d'années oyo tokoloba peut-être fédération azosala incapable de organiser championnat national et donc tellement aza na souci il y a ba athlète donc bazala toujours compétitif donc yango chaque année aza koorganisaka ba championnat ya ligue oyo bomonaka donc presque peut permettre oui ba na ko isa ba travail moko oyo esalaka to lelo se babi ke non président na bino ya ligue akoma président ya fédération bo ndima neti yo la part na yo ndima yo kutwana arrêta déjà ba ça qui est déjà mandat na déjà bon na boy na rankinyo na boy na rankinyo wana eza kisongi na ligue na kota kuna te champion moi message moko ya suka pona to kende na kushitaka moke tala ba matala kamera kuna tala bango surtout mutu ana ndenge okanela osoko tali edente okozwa oh de obundi babeti yo osukwe na piscine okenda obi amota mabe ngambo ana manda est-ce ngam na lobby pas moteme kita eza pio yo pote no candidature parce que moteme eza likolo nini ata yo moko ya beaucoup soutenir déjà non lo bate na boy na kisongi pesa message na lingi na rate makamba kisongi. Merci pour la parole. Premièrement nazo remercier le bon Dieu yim tapesa nga makasi ya robunda. Na deuxième position na remercier ba entraîneur nanga le ba entraîneur kinga yango lelo naza plus grand champion de Kinshasa. Merci à toi. Au pesi kombo te kombo nanga Joël Mbiavanga. Joël Mbiavanga mwana suka. Moi message mo resala moi bien mwana suka. Tala kuna champion multiple ti okoma na ba 15 ans imoko sentir okoma ndenge na ekolo bunda te loba na conseil nini ba mettre bapesa ko conseil nini so kutana so mutatumono na nzela kwa bato bamona ko ndiko lemba ebo so papa bina kangelo osiko na ndako utakete pa biso te ba msu eti biso mpanzi na ngai na quartier na ngapa ngala ambata neti so landa mission na ba so kimtabi allo tshelo komba wana seka biso bata kote wana biso kuna ezaka so mtai abeti de shit awomotambula tu tshelo ndu yo bongote mettre na bino albamba milangi na mitu banzete apio conseil wana te bon wana na yoki bapesa conseil à vous message. Merci pour la parole. Kombo na ngai badibala eli alliance di Codonosaure. Di Codonosaure. Komba ngona soni ya di Codonosaure. Faut bangisa tous les humains. Vraiment merci pour na ba encadrer qui biso pour la préparation donc il y a des Kinshasa. OK, peut tout ça lipe OP et CP bango. Ouais, CP fort pour l'encadrement mingi ya kolobezati musalandi. Tango pe mikobo ena songa na koto na tala koto na suka tenga mo mukebe na mona ye omona kamera kuna voilà
champion Manata. Yonde ka sona kutana ndira bwe. Ato epsinga te yo na ngyo. Ngamo na luguli chenete na luguli telefone na pesi. Webi question mona na mwepa na yo. Ezabu. Ni mulimo na ngai epsinga kyonde o senga meto ko makache. Iza solo. Non, moi, les longues bakaché, on dit aux techniciens. Ah, de comment faire un caché? Parce que moi, mon anglais, c'est vrai que si on commet caché, au bout, ça va mettre tomate. Ah, il ne va cacher, ça va être après des jours. On met tomate, on a un bête. Ah, ah. Question ngezeka wana nasona na mikoto. Obia comment nani? Champion magana jakache. Miko koto na suka. Message pour la parole. On a Matondo Francis. Merci. Merci pour la coach. Ndi ba soutenir biso to kebe obunda championnat. Et to bimba ba champion. Merci belé na ba entraîneur. Te oza leste. Te langa kabinga loba makambo yanyo sur le but. Merci na ba entraîneur. Il faut telanga sportif, telanga ba parti, telanga sportif. No beni azaka lokwa ngai. Tele so paquet minene ngana à vous message. Merci na ba entraîneur, merci na ba coach, ni ba soutenir biso to kende obunda championnat, to bondi championnat. To bimi ba victoire, bimi ba champion. Merci belé. Après pesa miko kuna suka o kachero litero bangi ça mais c'est un combat kata ngosima wa na kwa na ngai. Ouais, merci pour la parole. Comme on a champion Dabo Samso d'Afrique, défenseur à club STP. Donc quand c'est un makasi na musala to sali to uti combat to beti batu baki soigner ba choc na bango biso ko to yo fetango. Ah, de yo obete mutu na explique ake na choc to isa sport. Il sport ba beta mnia que je veux. Ba beta pas de choc pour gagner. Pour ça choc te mutu au choc. Non, ça na sport te na vie. On a funa choc pour ngana gagner yo. Te banda lo ngai champion local na ngwe komba champion local na komi na ngai local à Pamba. Donc tout ça ba défenseur à club toti roi Bitumba. Tozongi na honneur. Tout ça les fierté à club na biso combo toujours zo salema. Et ça biso plaisir à tout. Nzamba batela santé zala pour que tu continues au sala trop kolega o. Opesi na nimboti. Opesi na nimboti. Mbote na nga na descendre ba mettre na ngai. Na dédié mbote na ngai pas mettre tomate sec Patrick. Puis na dédié pe mbote na ngai pas massa na nga ba. Encore oza buga boza banzele délé pesa ta banzele misa tumbote. Ah. Biso boto. Biso na to balité donc. Cop na biso na to pratiquer on joue to balo mona pena to pesa mère mbote non na pesa ba parents na ngambote papa Henri Bopé na mama Sarah Mbwangatu pesa nga mbete tombato micro il faut na longo pa amona na bien apesa message lokola lelo ko pesa message ya catch s'il vous plaît lelo apesa message ya catch apesa message ya club na elite aipesa biso message moko ya club à rendez-vous to bengi si yo za pona olaksake spécial spécial et belle vacances que mettre tomate za voyou à quartier ba bien que mettre sans club mettre tomate à la club à munene na commune na Bandalungwa o za na kombo ya STP Bandal kumbami kambami na mokonzi na biso kazi mbuku smoking yende grand maître na biso. Alors message spécial les a nalingi na faire voir mokelike tozala batreto baza ba plusieurs champions mais ba négligaka club nanga makasi na mboka oyo bateleti bazo sala fort ebele tala ba diplôme bango tala ba médaille yango ebele mais tokoma na niveau national en tout cas balinga ko retenir ata mona monte STP Bandal. Alors yango tozo senga na 2025 ko tozo kota nyonso échangé lokola pe mandat ya fédération c'est quoi
babimisela biso nouveau calendrier ya mandat ya baélection po tokende na baélection ezala transparence nga na omondi eyo mpo ota candidature problème eza te nakote mpe candidature ya place ya présidence etali ezodépendera na ngai partout nakolingana wanga mpe nakomi na alite naza libre otia candidature partout mais naoloba ngo te mpo ebele baobanga ebele bakoma panike po eza ya secret eza sous coulisse donc tozawa tosengi bapesa biso programme pour baélection ya 2024 parce que mandat desi batombaki na minute fédération eza korésiste te ose totikeli ya kosisa te tout le monde partait tout le monde partait babimisela biso calendrier électoral merci toboyi na biso oloba ebele bolimbisi tobeta biso lo malamu nayebi te natuna nayebi bakache balitaire ya STP Bandal nabeta lisolo mokie bongo toshite na émission nazalaki na le balitaire moko aza pe na fédération na bino ya ligue na bino qui s'appelle fédération je sais pas Pamphile du Congo alobi ota candidature nayebi te wana mitema na bino me ngala pa na ngai asenga na yebisa bato nyonso basoutenir ye esala bien makasi nde tobeti lisolo keno na janvier na début janvier élection ya lit ezobanda bandeko nasengi bango te mais nasengi biso nyonso balitaire ya partout c'est bango bana mutabona nayebi te mutamutaka na mutu oya okote na mutema mais nga nasengi biso balitaire ebele toyebi ya Pamphile asaka mosala kitoko makasi to voter ebele ekosala biso bien makasi message moko ya suka moi quelqu'un mbote mpona toshite bon merci pour la parole napesi mbote na grand maître na ngai mon papa maître Tomato napesi mbote na mama na nga Brigitte Molombo napesi mbote na papa na nga Nzuzi Temo napesi mbote na madame na ngai Falon Tioi Kasanda na mwana na ngai Temo Anayeli oki munende apesi madame na ye quelqu'un mbote oui merci beaucoup pour na clore na émission oyo Simboti na mama Botangai Bert Kisilu Simboti na bana ngai Chanelvi et Makia je vous aime en tout cas boki et ma PCM yoga bon ngana na feti napesi vraiment bambote na ngai beaucoup plus na grand maître ya ngai maître Tomato na donc maître Smoking donc maître Filemon donc présent by 6 donc na pesi pe mote bambote na ngai beaucoup plus na baboto ya ngai donc papa Ndumbi Justin na mama Lubi Kamba Georgette donc nasuki kaka wana donc ina beau kota merci pour la parole dans la caméra kuna yebsema na pesi botina bolimbise mission et c'est pas lycée kota suka il faut ça bandela bambote est-ce que batejanso parce que tu es là pour mettre Tomato azali ya yango début ya première bandila ya kupasa championnat benga ite projet nga trop que ni mwana sa musala pe sali bon résultat simboti na famille qui si l'union surtout mbote ya dina yango wana mais bide asuki wana merci pour la parole premièrement na pesi mbote na famille nanga mobimba na pesi mbote aussi na famille tetika mobimba na pesi mbote lisusu na famille sportif mobimba nyonso mbote na bango mingi na lela bango ya trop madame grand maître Tomato na pesi na mbote mobimba na famille Bala
Quand des personnes Mwana suka, pesa madame. La pesi mbote nanga pa maître nanga Tomato. Pesi mbote pa Sek nanga Sek Patrick. Mbote na pa Cap le Popa. Mbote na pa Cap Trésor. La pesi mbote na famille nanga famille Mouchi. Na pesi mbote na maman na biso Chancelier Moula. Papa Romuald Mouchi. Ibo ya zati nga mwa liboso. OK. Bana yena na comprendre. Pesa mbote kuna. Pesi mbote na biso Tomato. Pesi mbote na ba capitaine na biso nyonso ya club. Pesi mbote ye opeke kisi pakani. Kwa ye pasoka kazali mali de kwenda opeke. Pesi mbote na mama nanga mama Jetrude. Pesi mbote na papa nanga. Na famille nanga Mobimba. Merci pour la parole. Moi, on a ça vraiment, merci pour la parole. La zone ici, le micro. Pesi Mboki, on a hyper grand coach, on a mettre Tomato. Deuxièmement, on peut ça Mboki. C'est bien débat, on a mis témoin. Mboki, deuxième Mboki, on a Pesi na fait manata. Amical et puis, on a massé nous allons ensemble. Ouais, na pesi mbote na ngai pa ba masa na ngai ya ba liter na ba boxer. Pesi mbote na champion Vata, pesi mbote na kapo na Mababa, champion Mababa. Pesi mbote pa ba masa na ba judoka, champion Die, maître JC Luga, na maître Immortel. Wana ba liter a mboka. Donc ba judoka mboka bangwana. Merci. Na bandeli si opesi sou chéri. Mbota ngezaka ipa ya number 1 Lorette Twete Bakiwa number 1 Yami baleza lié ipa ya Iget Bwanga on a sa maison d'habillement Rit on a là ça mettre Tomato comme la ba forme ba serviette ba combo ils ont la maison Rit d'habillement ils ont presque tous les communes après Iget Bwanga Kwenda Futuka Kende Chine, Allemagne Chine, donc à Mitazome Manga Chine. La badi, na pesi pa famille Tikidi, na pesi Mami Mena, Pasta, na pesi Dangola Gisèle Matutala, na pesi Mwana Angola ya Tongo Gisèle Matutala. Li pasta na ye Mami Mena Pasteur, na pesi mbote pa ya Mama Mobokoli, Léonie Kezele Samambi. Je m'appelle Maboko ya Nzambe Bolimbisa. Bon moi mikolo na zongi moi mikolo na komosima moi ke sportif moi na zongi na baki mikolo na zongi son ndenge zaki na tous les sportifs pas kaka ngala semble non ngala simba ka balete na simba pe ba sport ba takinga simba mingi na simba ngala simba ka ba sport ba ba mona ngondi yango ebongisa Kongo te on ndenge na kinda mikolo moi na zongi partout do na keska ya balete ndeto sina balete awa to luka bato bango ba betaki bangonde to tourner na bango et ba so ba beta maki pona nini est-ce que mais Tomato pese ba ne ba kisite ba yaza kache wana makama to tu na sima ete ya poster bakine yo yango vi poster bakine vi gitola yo yango de mona obi président Abdon Etina moto ya bato président Abdon Etina moto ya bato yo yango kasi nabi mon pasteur Brown Bomalika berger Etienne Bokopo le mama Lilibwele mokonzi ndenge mona komna suka ko bake mingi na boki famille yamba mbape famille onyongo mobimba mon DG Titelongi mokonza tongo mutapesa espace kitoko pona émission ele kana Arc-en-Ciel télévision DG Titelongi mon DT papi fala kasi na slogan na biso to betite slogan nini sek Stepe Environnement. Stepe Environnement. Stepe Zotanier ne veut jamais. Stepe Zotanier ne veut jamais. Stepe Chauffi. Tetembe voilà Bela Mikamba Nakati. Bela Mikamba